Merci beaucoup ndeko Landia Congo Live Télévision Bisika Boyali Boye ela Mukolanda manaka na biso ya sika depuis la ville touristique de Goma tokolobela likambo o ezoleka na kati ya Rwanda eyokami ke Bisika toyali awa musika te na Rwanda oyo Bisika Paul Kagame atiki ko expulser koloba ba militaire naye na kati ya armée naye abimisi bango baye oyo bayaki ko bunda na kati ya bitumba ya M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs officiers lelo babimisi bango na armée likamboto lobela na bandeko na kati ya mboka Goma. Ndeko Kitambala mbote pe boye ela. Mbote mingi ndeko journaliste to sepeli kokutana lisusu na bawe walandaka émission na biso ya Congo Live TV topesi bango nyonso mbote bandeko na biso bazali na Bukavu na Kine partout bozali Europa France Belgique États-Unis surtout bino boza na États-Unis vraiment il faut bobanda ko sensibiliser population noire même ya mindele il faut vraiment bo soutenir ndeko na biso Donald Trump. Président wana aza soki botali bien bino boza na États-Unis boko supposer que aza moto aza na politique ya meme. Mais biso na Afrika to si to analyser façon na ya ko diriger soki otali bien ko constater que même façon ya ko communiquer na ye azo communiquer moyen alingi a soulever même alingi a révolter ba président africain il faut qu'on soutenir vraiment moto lokola Donald Trump vraiment qu'on soutenir était et ba sataniste na biso ya ba démocrate malgré ndeko na biso ndeko na bino akendaki kuna parce que les partenaires na eza choix na les Congolais vous commencez aussi à vous ingérer na makambo o etali sécurité, élection, politique et Amérique. Pourquoi c'est là? Pourquoi Bobandi komi koti ça na makambo? Omoni lelo soki tolobi ke Félix Tshisekedi aza na vision ya ko réfléchir lokola France, lokola Angleterre, lokola États-Unis parce que biso toza puissance. Même vient biso Kimbangu aloba Congo eza puissance. Donc il faut d'abord ceux qui ont lingi comme puissance, il faut ko banda ko réfléchir lokola oyo babandaka avant yo ba puissance le kola Égypte ce que tali le comportement Égypte comportement na façon quoi agir parce que azala qui puissance par avant ne façon comportement il faut se comporter le kola puissance parce que biso toza fitir puissance donc il faut façon na biso ya ko ça la politique façon na biso ko réfléchir il faut to réfléchir le kola grande puissance parce que Congo eza fitir puissance au moni lelo ce qui otali lelo élection le kaki na Europe totindaki kuna top Congo kokende kosala politique na biso kuna kokende kosala politique ya bawe baza ba ressortissants congolais oyokaki résultat na élection na Europe balekaki mibale mama moko papa moko baza ba ressortissants congolais eko booster na politique na biso eko influencer politique ya Europe parce que ba tala lelo na tosalaki élection na Congo batindaki ba observateur na bango bazo s'ingérer na politique na biso toza fitir puissance et il faut biso pe to s'intéresser to s'ingérer na façon na bango ko sala politique parce que ezalaka na conséquence directe na politique ya mboka na biso donc toza na obligation ya ko s'ingérer ya ko s'intéresser mingi na politique na bango. Voilà mesdames et messieurs ndenge na lobaki yango to yali ko landela situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo basango ekwei na kati ya mboka Goma lelo likambo ezali koleka na kati ya Rwanda. Rwanda o eza pays eza kaka pene awa bisika tozali c'est à quelques 10 mètres ya bisika tozali donc Rwanda eza musika te pays o eza agressé biso c'est à 10 mètres quelques mètres awa bisika tozali totiki koyoka ke armée rwandaise ba radier ba soda moko ba mosusu ba résilier ba contrat na bango. Qu'est-ce qui est arrivé à Paul Kagame pour qu'il y a ça la biloko à bongo nini ekomelier
pour que d'un coup à réagir lolenge wana le temps que bitumbezo yo kama dans l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce que zali ko sala confiance te na batu oyo azo sala na bango? Est-ce que basi ba infiltrer? Est-ce que azo banga coup d'état nini oyo azo banga pour que sala likambo wana? Son Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda et commandant des forces armées rwandaises RDF a licencié des forces armées rwandaises. RDF. Le général Martin Nzabara, le colonel docteur Étienne Ourimana et 19 autres officiers supérieurs et subalternes. Il a également autorisé le licenciement et la résiliation des contrats de 195 autres gradés de la RDF. Cette décision tombe quelques heures après la grande rencontre de Paul Kagame avec les généraux et les officiers supérieurs des RDF pour discuter des priorités du Rwanda en matière de paix et de sécurité. Et pendant ce temps, le Rwanda continue à agresser la République démocratique du Congo. Ndeko na biso yo oza congolais, tous na parti Congo, Rwanda eza à quelques mètres na biso sika tozali. Kagame a licencié ba officier moko, un général et un colonel. Pas n'importe qui, oyebi yo moko ba général, ba généraux na Rwanda eza batu o baza tellement respecté. 195 autres militaires ba résilier ba contrat na bango, ba kati ba contrat na bango. Yo analyse nini ozali ko mener na eloko oyo Kagame asali le temps qui azo agressé République démocratique du Congo. Donc d'abord nalingi avant na kota na matière wana na rectifier moi kombo ya général wana eza komo na eza général Zaramba. Général wana Zaramba. Ouais. Ngana zalaki une opportunité na sina monie boye na zalaki na Rwanda na monaki vraiment na ebi influence na ye na politique ya Rwanda na ebi bien. Zaramba wana pardon ozalaki na Rwanda na cadre ni na nani époque ya Coupe d'Afrique des Nations yo ya Sekafa tozalaki na Rwanda. OK, ça va. Ko tambula na Rwanda boye tozalaki mingi tozalaki na opportunité ya kukuta ye balaki singa tala moto wana kombo na Zaramba. Général wana baebisa kinga Rwanda wana ebisa kinga ke parce que a travail ke pa na ye aebisa kinga omoni moto wana Zaramba. Azalaki d'abord général azalaki ko coordonner école militaire ya Rwanda nyoso ya ko former ba militaire rwandais. Général Zaramba aza na origine ya Uganda. Aza clique wana Kagame oyo clique na bango ya bawana bakimaki na Afrique du Sud ba akendaki kobuma na ngo na Afrique du Sud général Kayumba Nyamwasa baka James Kabarebe donc clique na bango au monde donc aza influent na politique ya Rwanda. Azalaki na guerre ya Afdel yende azalaki ko coordonner opération nyoso elekaka na Congo aza n'importe qui na colonel oyo lobaki deuxième monsieur yende azalaki ko coordonner ba faire nyoso na hôpital ya Kanombe. Docteur Étienne Ouimana. Oui, yende azalaki ko coordonner ba faire nyoso na hôpital ya Kanombe. Omoni na première partie d'abord raison nini etinda qui a radio batwana na armée rwandaise. Premier réseau elekaki ebandelaki na awa na frontière petite barrière. Congolais moko muzalendo lokola nga lokola yo lokola biso nyoso alobaki vraiment trop c'est trop. Alobi ba Rwandais bazo traverser frontière na biso bazo kota na mboka na biso bazo boma biso bazo sala oyo balingi monde entier zo tala boye. Il faut biso pe ba Congolais to réagir. Congolais wana courageux d'abord aza héros vivant. Vraiment penga naza na esprit wana ya kosala lokolo ya salaki mengana tokokoma wana tokokoma je suis encore sur le point. Oui na ko expliquer d'abord oyo Kagame asali ne na lingi na pesa bino vraie explication ya événement nyoso parce que au moni biso toza na Goma mais to s'intéresser ka mingi ce que oza na adversaire il faut s'intéresser na oyo nyoso adversaire na zo sala au moni d'abord
nazo expliquer bino comportement ya patriote ndeko na biso muzalendo ya salaki kuna ceux qui oza na Goma te okoki ko comprendre moto wana oyo asali vraiment eza ya encourager aza héros vivant. Là vous parlez de ces muzalendo oyo abetaki lobi Masasi na Rwanda. Oyo tokokota te ko soki tokoti na muzindo tokoki ko même ko se trahir biso mais oyo asalaki objectif nae atteindre objectif nae parce que si a touché basible nyoso alingaki a touché asalaki oyo alingi asala donc azalaki satisfait na opération nae nga nazo benga ye kombo ya Rambo soki botalaki yo ba cinéma Rambo moko akendaki ko libérer mboka mobimba ya sali opération parce que répercussion ya remaniement ya licenciement na armée ya Rwanda na réunion ya sécurité Kagame asalaki eza likolo ya moto moko wana congolais moko chaque jour to bisaka bino ke lelo Rwanda azana makoki te ya kobunda na Congo azana makoki ya kotinda ye ko ya ko piller koya kosala na ba couverture ya ba occidentaux na mais comme ça na ligne de front azara makoki te omoni oyo elekaki ezalaki na ba conséquences oyo oleki ko expliquer ba compatriotes na biso moto wana comportement wana asalaki après opération na ye azongaki akufaki te oyo nde epesaki Kagame kanda pe omoni lelo Kagame ayebi bien que lelo Congo azo se préparer ko récupérer ba village nyoso na ye pe conséquence ya likambo wana parce que lelo na Rwanda armée na ye eza divisée et etindaki après opération ne koleka na frontière et kotisaki eloko moko na armée na ye ba militaire ba bandaki kolobake bandeko na biso bazoya ifoto sunga bango ifoto appuyer bango omoni ya sali kuna bifoto se préparer parce que eza ere na biso ya libération ifoto tala ndenge ya ko changer makambo mais après renseignement nae eye kokuta ke na Rwanda armée na bango eza divisé ba ye kokuta ke baza na plusieurs officiers na bango bazo ko attendre et force na biso ya ko libérer bango ne après renseignement quotidien likambo ba koza ba officier rwandais o bazali d'accord te na renya Kagame d'accord te na renya Rwanda parce que ba que événement le kaki na frontière et kota directement ezali ya ko renverser pouvoir mais biso tozana ba stratégie na biso ya ko sala makambo omoni ke na Rwanda makambo e bandi koleka kuna na Rwanda parce que armée na bango eza divisé nde etindaki Kagame a remanier armée na a licencier ba officier wana parce que bandaki réunion na 20h d'abord et azalaki na première partie à radier armée na ezalaki aba officier supérieur au gradé ezalaki na deux parties d'abord ezalaki d'abord colonel wana akordanaka affaire na état major ya aéroport ya Kanombe parce que bazalaka na hôpital militaire wana nde ba blessé wana ba utaka na bitumba wana Congo place wana nde bakina kuswanya bango o colonel nde place wana akordana na makambo général wana azalaki général azalaka na influence vraiment na armée na ye azalaki na deuxième partie eza ya 19 officiers supérieurs na partie wana eza na ba colonel fulu eza na ba major na troisième partie à Radiak Narmena eza ya 165 et d'abord non eza 150 déjà 4e partie nde aye ko sala ngo na Tongo nde PCE effectif donc azalaki ko luka ba vraie information na chaque militaire ayoka kike pe azo soutenir été parce que armée na bango to sito divisé ango par deux parce que nini zo divisé bango parce que basi ba comprendre que Kagame lelo azotia bango na ba problème tozo ebisa bino ke Rwanda lelo azana makokite ya kosala bitumba na Congo tala lelo ba comportement wana parce que pe biso wana toza na bato wazana renseignement na ye toza na bato wazana présidence voilà ba vraie information oyezolika na Rwanda omoni lelo oyo comportement Kagame asali ya ko licencier ba militaire na armée lelo
et rassurer te bato wana bazotinda eko ya kopie minene na biso. Lelo Amerike asi investir mingi na agression wana. France asi investir mingi na agression wana. Angleterre pe Union européenne. Omoni lelo babandi ko comprendre que lelo armée rwandaise na sélection na bango baza na capacité te parce que omoni ke Kagame nde azalaki ko coordonner makambo nyonso mais omoni oyo ebandi ko leka na armée na ye lelo babandi ko comprendre que moto oyo aza na makoki aza na capacité te ya ko continuer ko servir biso nde ezo expliquer o ba défilé ya ba diplomate na bango ezo leka mingi na kini donc bino bozo mona ba diplomate wana bazo comment na kin eza moyen na bango ya koluka ko créer climat de stabilité ce que tozongi sima omoni oyo cesser les faits oyo tozo ezosila ezalaki ezosila eza nanu sili mais eza nanu parce que processus à Luanda au moins batu bazo estimer que kofuta te mais eza demande na biso te eza demande ya Paulo Kagame mais nous anticipons tozo anticiper et puis tozo kwesa ba village bien que cesser les faits ezali d'abord monsieur le journaliste omoni oyo erreur Kagame asalaki azo futa ngo cash lelo ba occidentaux batinda kiye ko kende ko zonga na table ya nani ya négociation na Congo ezalaki moyen ya koluka ku créer climat d'apaisement entre gouvernement congolais na administration ya bande konabiso ba agresseur baleki ya Martin Fayulu ba démocrate nde ezalaki moyen na bango ya koluka kozongisa climat d'apaisement parce que ba comprendre bien que lo Kagame azana makokite ya ko atteindre objectif na bango parce que ce qui n'expliquait bien oyo minerai stratégique o bazalaki koluka na Congo eza na Nord Kivu te eza na Katanga donc oyo bitumba wana ezalaki seulement moyen ya pression etinda biso kozonga na table ya négociation pour que to céder na ba demande na bango na ba exigence na bango nde ezalaki bitumba wana mais lelo bazo comprendre que bazo gaspiller mbongo bato bazo kufa lelo Kagame omoni armée na ye le Uganda to sito diviser armée na bango na deux parties omoni lelo Kenya lelo azana capacité ya ko agresser parce que population na ezotia mal à l'aise parlement na ezotia mal à l'aise même omoni mais sécurité intérieure na ye ezo éclater lelo na ebisi bino loko moko il faut opesa mokonzi mboka chance n'attend parce que lelo ça fait 6 ans et comme 6 ans yangoyo bazali kozela ye kaka mais donc tozongi sima soki donc olingi to pesa vrai bila ya 6 ans mokonzi mboka mais ngana lingi na pesa seulement bila ya une année mais ozongi sima na bila 6 ans parce que le but ozana affaire na 6 ans mais 6 ans wana lelo tozo améliorer makambo nyos lelo ba adversaire na biso surtout ba groupe ba Rwandais basi infiltré ba Congolais na bato na bango bazalaka na awa na ville Goma babandaki kosala campagne moko balobake gratuité ya école primaire esili mais lelo aussi to répondre bango omoni réponse ya ba faible il faut répondre contraire na façon bango communiquer et lelo mokonzi ya mboka abakisi 100,000 francs na salaire ya mais ça kaka suffisant to lobela suffisance eza suffisant il faut commencer quelque part non lelo abakisi 100,000 francs mais il faut commencer quelque part donc na ba mois à venir akobakisa lisusu 100,000 donc ce que otali lelo enseignant comme à Goma na 500,000 francs ce qui otali bien coût de vie à moto na ville Goma 500,000 francs ezariete lelo murongo moko ya awana Goma mesure moko ya maese nde balobaka murongo ba texte kango na 1,000 francs moto za na salaire ya 500,000 francs et ko rassurer vie oko vivre malgré ko vivre vie moko ya kitoko te mais ko tia moi stabilité na vie moto de na linga na expliquer bien le wana donc mokozi mboka oyo azo sala il faut vous soutenir malgré na yokaki na mutuna na yo tunaki on yibisiga que ba société civile na biso ba mouvement citoyen bazo alerter que toza ville ya Goma eza menacé eza na ba militaire rwandais bazo déployer bango na Kibumba oyokaki la fois passée bande ko na biso bazalendo ba
betaki bango kuna na baparti bango presque Ruchuru na Grand Nord baparti nyonso bazali totiaki bango na ba tobetaki bango makasi eza moyen yako eza ba stratégie eza moyen oyo renfort bazo préparer ya kosala attaque ya ville ya Goma omoni attaque to sala kuta bazalendo basala kuna ekotala effectif wana ekokaki kwa ezalaki na projet kwa attaquer ville ya Goma ekokende kosala ba renfort kuna omoni lelo ngana rasire même porte-parole armée na biso alobaki alobi lelo armée rwandaise malgré sélection na bango eza na capacité te ya kosala bitumba na armée na biso armée na biso eza na capacité eza supérieur koleka armée ya Rwanda même soki otali arsenal militaire ya Congo soki otali arsenal kosangisa Uganda Rwanda na Kenya oko comprendre que arsenal biso eza likolome Herman Kowale alobaki même les voisins na biso toza na capacité ya kolonga bango na bitumba. Merci beaucoup les dames et messieurs suka ya manaka na biso mukolo mwalelo to kabeli bino basango bipai bozali tolobi toasa kidila malula mwatu lwenu ku Congo Live Télévision toasa kidila bwa kusungula bwa kumanya malua tolobi matondi mingi na baye banso balandaki biso mukolo mwalelo na lobi matondi mingi ndeko kitambala na dernier monanga il faut mokozi ya mboka osala permutation ba officiaux ya kalabaza na ville Goma il faut olandela likambo wana vraiment merci beaucoup les dames et messieurs bonne journée chez vous merci